Mercredi, merci pour la télévision pour la journal merci d'affidélité et confiance pour continuer à causer la journal Nabino pour la journal pour notre question plénière. Il y a mardi 20 mai qui consacré un examen et adoption. Il y a projet à loi pour la prorogation état de siège. Kassignon Sebandaki la communication. Il y a président de l'Assemblée nationale na Souka Audios Oyo Azalaki na chef de l'État. Héritier Mapignon a plus de détails. Honorables députés, chers collègues. Avant de débuter la plénière de ce jour, permettez-moi encore une fois d'encourager et de saluer tous les efforts de paix auxquels s'emploie actuellement son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement. La séance plénière, il y a mardi 20 mai 2025, qui consacré un examen, il y a projet à loi, où il y a la prorogation, il y a état de siège sur une partie du territoire. Il y a Ngo Banda qui na communication, il y a président, il y a Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe. Na suite, il y a audience, où il y a chef de l'État, Ayamba qui est lundi 19 mai, na audience, où il y a qui centré, na ba question importante pour Namboka, numéro 1, il y a chambre basse, il y a parlement. Porteur, il y a message, il y a chef de l'État à rassurer les députés nationaux pour l'examen ministériel na plénière. Il y a différents accords, il y a PP, il y a coopération économique, où il y a en cours, il y a négociation. À préciser que l'eau comme côté écoute kama pour na copé sa intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, puis bradage il y a minéré et kosa les maté plénière ezala qui n'a pensé moko particulière pour la population ya est où il bazali victime il y a guerre, il y a agression, il y a Rwanda, nanzela ba supplétif il y a M23 AFC pour un projet ya loi où il y a kolobela prorogation il y a état de siège na une partie ya territoire il y a République démocratique du Congo et il y a qui devant représentation nationale et pas il y a ministre et formation professionnelle Marc Ekilali Kombo après lecture et pas il y a rapporteur il y a Assemblée nationale Jacques Njoli et zala qui voté na majorité ba élu ou bazala qui présent. Jusqu'à la CAC, l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, il y a un bâti en audience, le mardi 20 mai, ministre de la Tourisme, et de la Culture, Baron Balé, Bayaki Kolobé, l'organisation, il y a la première édition du Festival mondial, il y a musique et le tourisme, du 18 au 16 au 18 juillet 2025. Héritier Mapignon, ma personne de détail. Ministre du Tourisme, Dudiem Pambia, Moussanga, et l'ongona ministre de la Culture PR, Yolande Elebe, Bango Bakutana Kina, président et Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, mardi 20 mai, na Masolo na Bango, na cabinet na Yamosa na Palais du Peuple, événement Oyo, Bazali Kolobela, et Zali sous le haut patronage, et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en collaboration na Oni Tourisme et Kozala Bongo, opportunité moko pour na valoriser RDC na destination moko, Yakota en valeur de patrimoine nationaux, mingi musique na tourisme. Yolande Ebelebe a précisé que visite na Bango et na cadre ya ko solliciter appui à président ya Assemblée nationale pour na côté na disposition ya festival esplanade ya Palais du Peuple pour na koyamba ba grands événements culturels oyo ezelami na cadre ya festival oyo événement oyo e ko sangisa ba participants ba ko uta na Bamboka ebele ba membre ya ONI une quinzaine ba ministres chargés à tourisme pe ya culture ba ko uta na 4 points ya mokili mobimba boyendenge pe secrétaire général ya ONI tourisme a kozala bit ya festival oyo ezali ko consolider bali ya coopération pe ko tombo la musique et longona tradition culturelle pe ko en valeur ba tout touristique nyonso ya RDC ko tombo la engagement participatif ya ba jeune ko créer impact économique significatif pour na ba opérateur ya secteur ya tourisme diversité culturelle pe levier à développement économique. Président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a kani ko apporter soutien na ye touristique et culturel na événement oyo bo simba ke budget oyo ezali alloué na secteur ya tourisme pe ya culture pe a yango e ko connaître augmentation à partir de l'examen ya loi de finances 2025 na Assemblée nationale et kolongwa na 0,5% pe ko koma na 1% pour na culture pe a pe le sous 0,3% et ko koma na 0,5% pour na secteur ya tourisme. Je vais savoir Masolo est allé vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, professeur Daniel Mkoko Samba, a représenté la République démocratique du Congo dans la conférence globale qui est organisée dans le Maroc du 20 au 21 mai dans Koloba. Héritier Mapinde, Fabrice, nous donne des détails.
Édition 2025, il y a conférence globale Grouch au Yezalaki organisée du 20 au 21 mai na Rabat na Maroc et pas il y a Institut Amadeus. Le Maroc a accordé place moko ya litomba na République démocratique du Congo na cadre ya coopération sud-sud. Ezalaki bongo vice-premier ministre et ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba yende a représentant qui République démocratique du Congo na réflexion oyo ezalaki placé na thème croissance économique, souveraineté, paix, réconfiguration. À s'adresser à qui n'a pas participant, professeur Daniel Mukoko Samba a souligné que Afrique et Sengeli et Longola na politique de développement économique, croissance économique a évoqué Kimingi, Kaya région ya Grand Lac, Pelisusu et Paiwapi, République démocratique du Congo, Azali ko se retrouver et Sengeli a tourné page na instabilité à la conflit pour que région d'Afrique Oyo ait banako bâtir économie moko stable, prospère et forte pour un intérêt général. Sur le plan énergétique, ministre ya économie nationale atalisaki ndengeni ni projet ya barrage Grand Inga Oyo RDC azali ko tenir ko développer ezali grand corridor vert Oyo ezali ko relier qui vouti na Kinshasa pour na énergie moko renouvelable. Boye kobo sanate corridor ya Lubito oyo eko créer ba zone industrielle dynamique pe eko se reposer na ba ressources régionales na 3 pays RDC, Angola pe Zambie. Global Growth conférence oyo ezali ko sangisa ba différents acteurs pe ezali plateforme moko ya réflexion ya action oyo ezali ko viser ko libérer potentiel économique ya Afrique pour na encourager ba initiative moko concrète pour na croissance moko durable et résiliente. Cour constitutionnelle a rendu qui verdict naé mardi 20 mai pour l'affaire ya Bukanga Lonzo et pas wapi. Ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a écopé na 10 ans de travaux forcés. Héritier Mampine bas détail. Na verdict oyo ezalaki rendi mardi 20 mai 2025, Cour constitutionnelle assiégé qui na matière répressive ba condamné Augustin Matata Ponyo, ancien premier ministre, na 10 ans de travaux forcés pour un détournement il y a 156 millions de dollars américains. Na affaire il y a parc agro-industriel il y a Bukanga Lonzo, boye haute cour a ordonné le sous confiscation il y a bien naïe pour na somme oyo ezalaki détourné. Ndenge ba prononcer pe interdiction pour na 5 ans, il y a droit de vote pe il y a éligibilité d'accès à la fonction officielle après exécution il y a peine principale. Pour na oyo etali Deogracias Mutombo, ancien gouverneur ya Banque centrale du Congo, et Longona Christo Grobler, boye homme d'affaires sud-africain, bango ba ekopé chacun, bango ba ekopé pour na moko na bango 5 ans ba travaux forcés, bango pe ba connaître confiscation ba bien na bango pour na participation prononcée na cour pour na débâcle oyo projet ya parc agro-industriel ya Bukanga Lonzo et connaîtra qui Deogracias Mutombo yépe azali condamné pour un détournement il y a 89 millions de dollars. Cour a statué Matata Ponyo en tant que chef du gouvernement à l'époque où il y a mise en œuvre, il y a projet, il y a parc agro-industriel, il y a Bukanga Lonzo a faillir na ba obligation na eu diligence paye à transparence tribunal a talisike ba irrégularité et monanaki na gestion ba ressources oyo et pesamaki pour na projet oyo et visaki kotombola agriculture pe qualité contre insécurité alimentaire na République démocratique du Congo selon ba juge balobi ba fond oyo et pesamaki yango ezalaki mal utilisé et entraînaki perte ya finance pour na mboka na biso République démocratique du Congo. Complexe scolaire Pemba école ya fondation de Rombumbungu bango ba ko fêter 10e anniversaire na bango bolanda reportage. La chaleur des enfants qui veulent vraiment apprendre. Je vous demande une seule chose, c'est seulement l'amour. L'amour seulement. Parce que sans l'amour, vous ne serez pas avec nous ici. Mai 2015, mai 2025, 10 ans jour pour jour depuis Esalema, Yango Ninie, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, Oyo Ezwa Mukumba, Yako formé Bana ya République démocratique du Congo en général, Peya ville ya Kinshasa en particulier, Bangonde Bazwa Mukumba, Yako pe sa formation pe encadrement kitoko, Yoka, Yango Ezwami,
Navni Bantandu, numéro 44, quartier Bikanga, na commune ya Kisenso, et Sika Mayele ezali kopesama, ezalaka mosikate, landa bien, nyonso, na hommage, ya la nature généreuse, ya regretté, Mama Pemba, Moboti honorable Nerombungu, oyo akufa depuis 12 ans, na souvenir wana, ezali ko coïncider, na 10e anniversaire, ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, nde na tina wana, mobange na manifestation, po na ko fêter 10e anniversaire, ya complexe scolaire Mama Pemba, yango ekozala organisé, yoka date oyo, samedi 24 mai, nangonga ya 9h, na siège ya complexe scolaire Mama Pemba, oyo ezwami, na avenue Bantandu numéro 44, na quartier Bikanga na commune ya Kisenso, yoka bien, 10 ans ya pamba, mosala kitoko emonani, pe mosala ebele, ezalaki moko liboso, kasi lelo, tokomi pe na complexe scolaire Mama Pemba de, yango ezali ko fongola ba porte na yango, na septembre 2025, yango ezwami, na avenue Mwanga numéro 11, na quartier de la paix, toujours na commune ya Kisenso, kaka na septembre oyo, tokozala pe na item, Mama Pemba, yango eza na deux options, sage-femme pe science infirmière, ba infirmier ba kobima, ba sage-femme pe ba kobima, yango ezwami, na quartier Bikanga na commune ya Kisenso, na avenue Bantandu numéro 44. Bandeko, na 10 ans ebele et salemi na complexe scolaire Mama Pemba, ba diplômé ba bimi ebele, ba lauréat kaka awa, yoka bien, ba sage-femme, ba infirmier, ba kobima lisusu ebele, awa na ville ya Kinshasa, complexe scolaire Mama Pemba, ba na nyonso ya ville ya Kinshasa pe ya Congo, bo bengami, koyekola, pe kozwa formation moko ya qualité. Rendez-vous monene, samedi 24 mai 2025, na ngonga ya 9h pour na compte ya 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba. Cadeau signé Fondation Nerombungu. Fuma banga moyo. Toi Sakidila, Melesi, Matondo, accent sana, honorable Nerombungu, ba Congolais nyonso bandimi. Nerombungu kola Mama Pemba, kuna bana bazwa éducation, kuna bana bazwa kadema. Initiateur à complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu ya dirigaki mokola lundi réunion stratégique et longo na personnel ya complexe scolaire oyo kaka nyonso pona kobongisa 10e anniversaire na bango. Lundi 19 mai, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, et yambaki initiateur na yango, Fumabanga Moyo, honorable Nerombungu, akitaki yemoko en personne na complexe scolaire Mama Pemba. Objectif esalaki, kosa la réunion stratégique, et l'ongona ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba, pona milulu minene, oyo e kozala organisé, mokolo ya samedi 24 mai 2025, na cadre ya 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba. Honorable Nerombungu a pesa ki instruction sérieuse, a pesa ki ba directive pe a talisa ki bango ndenge nini esengeli milulu oyo eye bana kosalema ba disposition nyonso ezali kozwama. Honorable Nerombungu lokola initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba alingi eloko moko te ezala au hasard, alingi organisation ezala impeccable pona ko réussir milulu oyo pamba te 10 ans ezali ebele mwana ya 10 ans après 10 ans a komi na 20 ans pe ya 20 ans a komi na 30 ans nyonso wana complexe scolaire Mama Pemba e komi école moko munene organisation esengeli ezala impeccable na sima ya kosola ba personnel nyonso. Honorable Nerombungu asalaki tour ya ba salle de classe atali misala ya kotonga ba bâtiment ya sika ndenge nini ezali kosalema pe apesi ba directive pona ba disposition oyo esengeli ezwama pona milulu ya samedi 24 mai eyeba na kozala réussite totale pamba te ba invité ya ndenge na ndenge bakoya bakouta bisika na bisika esengeli ordre et régner organisation ezala vraiment impeccable nyonso wana ezali kaka na bokasi ya honorable Nerombungu pona 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba ekozala eloko ya mokete na suka ya masolo boyoka préfet ya complexe scolaire Mama Pemba redi ndenge expliqué fête wana ezali fête ya makasi parce que tangu to bandai kaka na bâtiment oyo ezali kaka yango moko mais jour après jour na vision oyo nzambe pesa plutôt na mwana na Mbungu Nero
tozali na école ya mibale oyo ezali tongami déjà awa esili pe école ya misatu kuna na Mwanga pe en dehors ya wana tozali ko répondre na besoin ya ba parents oyo ya école na biso oyo tobengi Institut technique médical. Donc samedi ezali fête biso nyonso ba enseignant ya awa na ba oyo basali ba totaliser 10 ans na ba oyo bakotaki na nzela tozali ko sepela na bango elongo na journée wana toko bengisa pe ba boti oyo batindela biso bana bakozala pe na biso pona ko fêter elongo na biso po ekolo ekozala te soki bango batindela biso bana te confiance oyo bapesaka na mokonzi na biso mbungu Nero yango biso pe tozali kozongisela bango na mokolo tobanzi ke mokolo ya samedi ekozala opesi mbwambwa aboyi na complexe scolaire Mama Pemba putulu ekomata makala ekotikala na cadre ya 10e anniversaire oyo ezali kolakisa grandeur ya complexe scolaire Mama Pemba. Honorable Nero Mbungu atie mayele na ye nyonso po ete éducation ya bana ezala toujours ya qualité na complexe scolaire Mama Pemba. Tu veux savoir comment c'est l'état fait les sociétés pour l'ensemble qui a Avenue Victoire na croisement na yango Éthiopie na commune ya Kasavubu libulu moko salimi kuna e Wumeli et ça 17 ans déjà kasi solution ils vous en matériel reportage. Avenue Victoire, ezali moko bafni et Kenda Sangona ville ya Kinshasa, ezali avenue Oyo ezalaka très fréquenté, Pambate Victoire ezali vraiment centre ville ya Kinshasa, kasi na croisement na yango na Éthiopie, botela bino moko libulu Oyo esalemi na esika Oyo, libulu Oyo selon population balobi, esali déjà ba 7 ans, moto abongisaka yango azali te, bazali kokanisa kobongisa yango te, nzokande esika Oyo bozali komona, soki mvula inoki ezalaka pasi pe mawa même batu ya makolo esika ya koleka ezali te ba moto kutu koloba te batu kombie bakuya na esika oyo mituka ezalaka na esika ya koleka te embouteillage elobinga yoyo awa na Avenue Victoire nzokande ezali esika oyo même ba autorité nyonso balekaka bakoki kotika yango boye te kasi batu nyonso bazali kokamwa esali tango molai ba abandonner yango boyoka population ndenge ya leli na micro ya Info Lingala. Mututo ye awawa baya toloba tolemba kaka biso ko ba chauffeur to soma ba na chantier to boire awawa deuxième mandat fasi tout le monde se manifester sur le 6 ezali kaka Avenue Victoire te même ba avenue minene ebele na ville ya Kinshasa lelo eza na état moko ya délabrement très avancé kasi na Victoire soki mvula inoki même sur Kasavubu na croisement na yango na ba avenue misusu ebele ezali kaka ya kobeba ezali vraiment eloko moko ya pasi pe mawa ezali kosala soni po na ville ya Kinshasa soki centre ville avenue lokola Victoire etikali boye bongo misusu ekozala ndenge nini. Avenue Befale na commune ya Kasavubu eza kobeba makasi situation oyo e Wumeli tangwa molai reportage Alain Louzadio. Avenue Befale na commune ya Kasavubu ezali ya kobeba makasi situation oyo population alobi e Wumeli esali tango molai kasi ti lelo solution ya malonga ezali komona na kaka te direction oyo ezali pe direction moko ya munene ezali pe na bosoto ya ndenge na ndenge population na passage ya ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple bazanga kite kotalisa pasi na bango par rapport ya Avenue Befale ndenge e bebi makasi na commune ya Kasavubu ba autorité bazali kokangamis Beni Éthiopie awa donc salité za makasi et en plus de ça bozolinga botombos bosala prince awa place obo pesi biso ezati otoko kolongwa kocha tozala toteka potolesa pe mabota na biso salité za makasi na Befale toyebi bisika mbongo oyo topesaka ekende te bongo pele sila salité boye sa biloko kolia bapaye misusu boye te biso salité eleki makasi batala baka bakonzi batala bakamela ndenge za salité topiaka mbongo sengisa chaque jour matite elongwaka te salité ngana makasi toteka mpe na pasi salité eleki tobanzi ke mbele ya population ndenge babeleli na micro ya Info Lingala ekokoma directement na matoi ya ba autorité pona kosala quelque chose enfin que ba solution ya malonga emonana Avenue Befale babongisa yango.
La religion est quand même un pasteur Medaka Kolongo, église de Rocher Papé Bongisi, la semaine de ma bonne de lundi 26 mai au dimanche 1er juin. Et vous savez, mon siège, église de Nabango, les amis dans la commune à Kassabou. Référence croisement à Sous-Sapé Force, l'avenue Momboyo numéro 41. Événement, et na kacha Kasavubu. Bana Nanzambe, boyo kilanga loko oyo. Église le Rocher frappé, na bokambe mi apôtre Medaka Kolongo Kalala. Ba bengi sibino na mobange na séminaire et paiwapi. Eko banda di lundi 26 mai au dimanche 1er juin. Kuna na siège ya église na bango ezwami na avenue Momboyo numéro 41. Kuna na commune ya Kasavubu. Bana ya Angola, bana Brazzaville. Bana ya bakomina nzinga tomoni bongo ngiri lingwala selembau kalamu bobenga bibino nyoso pourquoi pas ya Congo mobimba na mobange na séminaire oyo epai wapi mama na likambo lango ezali la délivrance sur les odeurs de réclamation boya yo moto tambolaka obetaka ba porte par-ci par-là banzela ekomela yo molili mabulu na mabulu solo ya kimpuka balatisa na nzoto boya à travers mo bange na séminaire oyo kolo akomi monisama bana na nzambe bobenga mibino nyonso tu na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu boza mobimba boya na séminaire oyo epai wapi ekobanda lundi 26 mai kino dimanche 1er juin oyo na semaine ekobanda kosalema de 16h à 20h et bongo mokolo ya dimanche kozala somo kitu moko ya kafu ekobanda de 7h30 à 10h30 boya ebele kolo akosokola bino akolongola bino basolo ya mabe ya mvindu oyo moyini satana alatisa bino Nde tolobi que moi ensemble osala na Brazzaville osala wapi toutes les communes ya Kinshasa tozokuta na biso basolo Kasavubu cette fois-ci basolo ya molili oyo totambolaka nango partout makambo ezosimba te mbaloyo makambo kosimba advienne que pourra oya lokayo fatuna mama na ye okotanga kindoki pona nini kuna à travers ma prière ya makasi boko za la parfumé à travers makila na Yesu boko koma na solo ya kitoko na nzela ya mabondeli oyo ba miracle ya kafu ekosalema ebongo botu na ngai orateur ekozala kaka ye moko apôtre Medaka Kolongo Kalala boya ba prière ya kafu ekomi monisama botuni ngai date boyoka malamu na beti sete yangwe kobanda du lundi 26 mai au dimanche 1er juin na ngonga ya 16h kino 20h pe dimanche na ngonga ya 7h30 kino 10h30 boya ebele na avenue Momboyo numéro 41 boza mobimba okotaki kao okobima na solo ya malasi ya lola assemblée na biso nyonso ya commune biso baso toza na centrale pona kokata basolo ya molili kokotisa bana nzambe na saison ya gloire nzambe oyo tosalelaka aparfume yo tolanda communiqué ya metesat oyo komeli biso par rapport ya elanga oyo ezobandaka na mingi te. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse azali koyebisa na public nyonso ke date moyenne oyo ezali prévu pona ebandeli ya saison sèche tope eleko ya elanga na ville province ya Kinshasa ezali bongo le 25 mai 2025 na marge moko ya dispersion ya plus ou moins 7 jours ba date extrême oyo etalisami pona effectivité ya saison oyo ezali ko se situer entre le 18 mai pona marge inférieure pe le 2 juin soki to connaître mois retard boye tendance pona saison sèche tope saison ya elanga ekozala bongo na poussière makasi pe ekozala humide malili ekozala makasi na tina wana Metelsat azali koyebisa na public nyonso esengeli bazo ba précaution oyo elongobani pona komibatela contre état climatique oyo na période ekozala caractérisée na baisse ya température, c'est-à-dire température ekozala ya kokita makasi pe tokomona ba poussière ekozala ebele moto nyonso esengeli ayo kamalamu pe azo ba disposition
pona eleko ya ilanga oyo ezali kobanda mokolo ya le 25 mai 2025 ndenge communiqué ya Metelsat etalifi. Poto molonga pona bala mineza potuva pipu mkolo koko melango pisa ka santé ya kitoko pe vitamine. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abelaka te, alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esaka. Ba ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Nous allons communiquer écologique voilà la lecture na. Famille Malembe pe Iget Malembe bazali na mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani na bango nyonso liwa ya papa yaya leki noko na bango na kombo ya Malembe Vanti Gabi oyo akufaki mokolo ya vendredi 10 mai 2025 sima ya maladi ya tango ya mokuse nzoto ya mowei ezali na morgue ya Ngiringiri. En attendant programme esalema matanga ezali kosalama na avenue Ompala numéro 87 bis Birmanie Sayo na commune ya Kasavubu. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso oyo bayebaki papa Malembe Vanti Gabi. Communiqué oyo ezali signé epa ya madame Iget Malembe. Bisoto belemi kolukayo wapya payo sali zambiranga naleli pe mingi anote. Ba famille Lubasa Samabi pe beleke baza na makoyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya maman, sœur, tante, épouse na kombo ya beleke Suzanne ye akufaki depuis mokolo le 8 mai 2025 awa la Kinshasa. Programme ya matanga ezaboy vendredi 23 mai 2025 veille mortuaire ekosalema na salle Kofi Oeza situé na avenue Kilolo Lusamba, référence rond-point Africas na commune ya Gombe. Samedi 24 mai 2025, levé à corps et kosalema na morgue ya clinique Ngalema. Exposition à corps, pe recueillement na salle Kofi, pe enterrement et kosalema na cimetière ya Gombe. Tika été communiqué oyo et comme la bato nyonso bayebi famille Lubasa. Bisoto belemi kolukayo wapya payo sali zambiranga naleli pe mingi anote. Efoni ngala journal la peuple comme na souka tepisi merci na Christian Kangebeni azaki na sima caméra pe na montage concours rédactionnel ya grâce po baluzolo héritier mapindemi à superviseur qui journal on a la minute de rendez-vous Nicolas Koya.